Bote là-bas dans le monde entier, bote là-bas, on va payer sa confiance. Na biso, bah éléphant de la presse web, vraiment biso. Tous les Sengomaka, c'est pour te retrouver bino encore une fois. Et ça, les biso malam, surtout bino ba internautes nyoso. Oh yo boza éparpillé dans le monde entier. Vous payer sa confiance dans www.voiceofcongo.net, pourquoi pas www.congolocolenews.com. Encore une fois, tous se retrouver sur ce duo. Oh yo, il y a Saint Thomas avec Guidil Bisengo, avec notre invité, Otozalaranetro. Papa Nabiso national Augustin Kabouya autoprometteur qui est au deuxième round d'Itala Gongango Yango Ekoki Tika ça déjà mbote na Guidil Bisengo Guidil Boni Bote Saint Thomas malamu na sepeli lisusu tozonga na cadre ya masolo na sa politique na Augustin Kabouya mbote na ba internaute na monde entier ya voiceofcongo.net mbote na ba internaute ya congolocolenews.com et sengo ko sala émission oyo lisusu na mbalami balena yo ndeko nanga Saint Thomas. Alors sikoyo toyambi national Augustin Boni le deuxième round na évité na gagner Boni santé. Non, santé za malamu papa Saint Thomas na mama Guidil Bisengo. Santé za mama. Voilà, santé ça bien, c'est moi à biso to yambio bande copé libanda bana Londres, bana Bruxelles, bana Paris, ndenge ba moni ona ba biki à travers yo ba zora éclaircissement ya solo, ba information pena ya solo ya source. Mais na biki les autres solo là concernant ba question où ils ont compris vraiment actualité na mboka na biso. Je pense que to robeta li solo ya bande ko ba combattant au bazaki na manifestation na Bruxelles, na passage 44, bamsusu libanda, bamsusu na kati, wana dossier na pena na otiki la Guidil Bisengo, yem to parle la bien bien. To bossa na te to ko taper li solo ya dialogue ngo pena photo ko tango lelo, to solo la pena po yo le rozali porte-parole vraiment ou chargé à communication, il devait mieux placé pour percevoir le lobe éclaircissement concernant dialogue tel que prôné par l'IDPS. Et puis, au cas où ce qui est médiateur international à mon unité, position à IDP c'est Rosalène, et puis tu retouches moi, ma réaction, il y a un point de presse, docteur, puis là, ma découpage, ma élection, donc toutes ces questions-là, il y a un autre ressort, on a habité, sera vraiment disposé. Non, on est Saint Thomas, nous a disposé, puisque ceux qui nous ont disposé, tel qui ça le déplacement n'a pas n'abîmé à tes potos solo. Malamu bana poto mingi balobaka inge tasiko na tikeli Guidil Bisengo à vous. Merci beaucoup Saint Thomas na opportunité tozwakanga na yo ya koyamba le national Augustin Kabouya chargé à communication ya UDPS ndeko Augustin na kofungola émission na biso ya lelo na motuna oyo ya solo actualité makasi pe eza passage 44 bisika wapi ba combattant esengelaki bazala na dialogue na le président Étienne Tshisekedi mais mbona kota na passage 24 na ligi koyeba initiative wana ya kosolola na ba combattant eutaki na banani eutaki na UDPS te eutaki na ngambo ya ba combattant to ba baza na diaspora. Merci bingi maman pona mutuna na yo nakanisi lelo tokosala mwa mise au point pona mutu nyonso ayeba ni na koloba et puis ni na kosala. D'abord c'est très malheureux pona ko aborder dossier wana et puis ezaba mituna o esalaka ke ba makambo suso tokotia na mesa te toyaka kotia yango po mutu nyonso ayeba azosala nini. Ki combattant eza kombo e mutu ako s'improviser te. Puisque lelo même na Kinshasa wa ceux qui batangi kombo a combattant ba yebi parti politique nino yo ba membre nango ba benga ka bango ba combattant. Eza te ke lelo yo kende ki poto na cadre ngulu olukimwa mikanda moko boye po ba reconnaître comme exilé politique au même au bando sala wa te na Congo automatiquement oye combattant. Non. Oyebi makambo ezoleka na poto na lobela kango na 2013 na salaka intervention na radio Bendele oya bato angwana Oya Pareco. Voilà. Au cours de mon intervention sur cette radio,
na comprenaki déjà que ba dérapage ezaki mingi bozolo na makambo ya Europe mais mutozo memo nazi. J'avais vite compris que bato bazo mi benga combattant baza ba combattante. Puisque un combattant c'est un vrai politicien, un combattant. Je le souligne bien. Puisque même en Kinshasa toyebani toyebina na sala ka politique nana na sala ka politique. Ebele to mona ka bangote tango ba benga kabisa oh non nazana problème awa kota ba to ba pesa ka mikanda batuna nga mutuna boy. Mais un véritable combattant a coquille jamais kotuna mutuna ke o batuna nga boy na répondre ni. Il y a eu beaucoup d'improvisation na babiloko wana. Ngana ko biso boy. Combattant IDPS ou aza ko combattre dictature depuis maréchal Mobutu jusqu'à ce jour aza discipliné. Awa na Kinshasa batebele po bakutana na président Tshisekedi basenga ka audience na bango. Soit bakoleka na canal ya directeur de cabinet, soit na canal ya assistant na ye, soit bakomona secrétaire général. Non tolinto kendo kutana na président Tshisekedi. Accordé bango. Je pense que la procédure la plus meilleure n'est présent dans la Belgique pour na kokutana na président Tshisekedi. Procédure eza que ba kokutana na représentant na biso le docteur Kabanda, représentant de Belgique. C'est par son canal. Bon mon équipe président Fayoulou, président SID, pour kokutana na président Tshisekedi a respecté qui procédure wana. Président akobi manaye kaka ndenge wana teke po balobi ke songola za na posa komona na nayo abimi non. C'est une grande personnalité et je peux aller plus loin pour vous dire que c'est un président élu. N'importe qui a kokuta ndenge wana te. Tout un chacun peut avoir des initiatives que non lelo na kuta na président mais à respecter procédure. Pour na kozongela na likambo utolo bao. Madame Lelo Moutoua Benga Tshisekedi collabo. Est-ce que c'est bien réfléchi? Qui est collabo? Ceux qui ont Taliban de Yabatunion Sowana. Toyebani. Na lobby Toyebani. Est-ce na poto wana? Basala ka marche. Résultat ou bimakana marche wana kata Kinshasa. Bango ba mona kango. Nous ne pouvons pas tolérer de tels genres de bêtises. Balobi que non, bazo sa la marche. Yebisanga bilan ou ya ba victime na ba biloko basala kwa na benga kango marche de santé, na benga kango marche de santé bakanga kaboni baboma kaboni. O basala kuna. O basala kana poto wana. Europe partout là. Hein? O basala kana poto wana. J'ai quelques photos ici au Ngana Zouaki na Babiloko na Bangwana. Oh na komeka kotala. Et quand vous regardez, il n'y a rien du sérieux. Na ba photo na bango, ngana ko biso ke il n'y a rien du sérieux. Mutoko vanda no boy awa puisque au moni biso résultat ya ba combat au biso to bundaka. Combat au biso to bundaka. Résultat ngol. Combat au biso to bundaka. Résultat ngoyo pona ba oyo et je profite même de l'occasion pona koyeb sabino ke zo image à papa ou bien ba o bazotia makelele na poto wana peut-être bat musu balinga kolobela ngote muto bozo mona za semeki ya mama Marthe papa oyo akufa aza semeki ya mama Marthe c'est son beau frère baboma le 26 novembre 2011 image pour Nayokaki un criminel de grand chemin à Salaki ba déclaration et c'est très c'est vraiment mais écoutez si on parle des attentats terroristes on se réfère à qui? À Ben Laden. Nani ayebi histoire ya Ngwanda te awa na Congo. Et je suis surpris. Si quand même tu as commencé la guerre non, je suis surpris Yakoyoka ke un certain bandit de grand chemin à l'occurrence de Ngwanda à se prévaloir qualité à démocrate. Qu'est-ce que Ngwanda n'a pas fait dans ce pays? Qui a fabriqué l'AFDEL? Ceux qui le lobatozo le baké non
régime d'occupation eza na Congo banani ba fabrikango combien de veuves et orphelins au bazana kati ya Congo a lelo o ba perda ba papa na bango ba mama na bango bana na bango na musalo ngwanda bandosa soki lelo ba bengi puisque biso na IDPS hein toza parti oyo ezana mutu moko te mutu na lobi te que à l'exception de tel parti non nazo lancer défi à quiconque qu'il me prouve le contraire biso IDPS tu encaissé mingi tu enregistré nombre de morts rebelles koleka quand tu n'as pas à dire il faut kokanga munoko bomoni émission bo bengingam balebele na bando senoka ke na koya na moni que trop c'est trop il faut que tu mutu nyonso na place na ye donc soki lelo le national na lobby zela madame oyo zo image oyo ce sont les combattants de l'IDPS yebisanga na ba marche basalaka na poto wana bakutana na biloko abo oyo zo oyo le susu aza déjà na salle na salle de mort oyo monite bondi matin ya wala oyo abondeko akufi carte d'électeur na salisi photo na ngopo nini bakor oyo babandaki koboma bazolokota baki kobomba. Ça c'est le bilan de l'IDPS à cause ya lit oyo nazolo ba lit oyo kako bato bazotia aussi o liembala na yo o meli soki whisky soki nini o li o pema no kanga munoko o bengi Tshisekedi collabo. Ça c'est jouer avec les gens. Ça c'est jouer avec les gens. Nous ne pouvons pas accepter de tels genres de bêtises. Babilo ko nyonso yebisanga parti politique nino oyo aviva babilo ko awa aza position là la question ngeluka ka makambo oyo ça c'est la permanence de l'IDPS encerclée par les militaires oya comment limiter 10e midi ata lelo ko wana yo vandi na yo obenga Tshisekedi collabo encerclé c'est que le pe na mindu que be makamni ba po ba encerclé na mindu c'est que le pe ba na mindu keza wapi oyo ba combattant IDPS bazikisa bango ba moto na ma ya moto awa image mona monyeza sensible hein na batu batika pe mitakala na IDPS hein awa biso zela madame oyebi tango nazolo ba makambo yo ezo salanga mabe na motema bakoki koloba biloko nyonso pas toucher à la personne de Tshisekedi. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie, toute sa jeunesse à cause de lit oyo. Mais à ma grande surprise, nayoka un criminel connu de tout le monde. Ngana yebisa bande kwa poto makambulelo bazo subir po mutu makasi le kakate. Biso to bandi lit oyo toza bana mike to koli na kati ya lit oyo. To yebi comment est-ce que les infiltrés bakota. Ebele bazwaka bango kaka na propos kaka ya kimuyibi. Soki bayo kaka mutu aya bandi ko finga Kabila o kanambe ebo babengi combattant kota. Non, on ne s'improvise pas. Pourquoi s'improviser te que na commis combattant? Non, il y a des profils et des critères. Wana na zep sebeno que critères ezali ezate que po bima ki boke o non te que soki garde du nord soki wapi to komba combattant te lukuta. Bazwa baptême de fête. Yo bimia on a Kinshasa obimi soit na groupe ya ba musiciens OK na yo OK oboka ngulu na yo. On ne t'a jamais vu dans les milieux politiques, mais arrivé en Europe, tu t'improvises comme politicien. Qu'est-ce que tu maîtrises de la politique? Oui, toebi politique ya mboka na biso banda Zaïre ezaki bipolarisé. Et puis plus grave bato bazolo na lobby babiloko soki otali oyo image oyo. Bango basalaka manini madame oyebi soki na memi babiloko oyo soki na memi babiloko oyo même bato muso baza koloba obiso moto o ezani ni nation mais maya moto à la police o maya moto ezikisa bango hein zwa bato oyo baza na banini zwa ba image nyonso oyo biso obenga Tshisekedi collabo c'est quelle bêtise hein c'est quelle bêtise obimi na zamba nini. Si tu ne connais rien, il faut vendre nayo. Merci national. Il faut vendre nayo. C'est la maman. Oyo bakoro baiba na permanence oyango. Biso toza bazo bate. Batu nyonso bakufi au nom de la lutte. O bango bazo kanisa keno ba benga IDPS collabo. Oyebi
tant on a vendu bon Nathalie oyo ngwanda peut dire quoi par rapport à cette photo ba beti Tshisekedi makile zo tanga boye bazo kenene neti moyibi yo le kana télévision oyebi ça ba tuke batumi balo ezaka nani nana ba simba boye baka bango mi ba batumi balo ba simba Tshisekedi ezaka nani nana mais qui peut accepter encore c'est les baramoto les autres les consorts leur bande de criminels au baba tiamboko ndenge za boye hein oyo nazolo ba oyo boye tu prends ça et les enfants batiki non ce sont des responsables de famille baboma bango à cause ya changement yo vandi na poto ozolia bambala na yo olio kanga munoko okimi ces années yo papa ozana mwasi na ndako na bana incapable à honorer bango o banda ke nango la zonga kate mais c'est ce que nous vivons bango bakimi mboka mais boya to ya qualité est-ce que kuna bozaka na kanyama hein boye sangana na bozolo ba nous les combattants non moi je n'ai jamais reconnu cette qualité en vous. Je le dis clairement sans mâcher les mots. Je le dis clairement sans mâcher les mots. Un combattant d'abord c'est qui? C'est quelqu'un qui combat la dictature sur le terrain. Et Ngwanda là a fui ce pays à cause de nous. C'est connu de tout le monde. Yo ke lolo obenga Tshisekedi collabo. Outi wapi pour au fongola munoko obenga. Je suis en train de préparer un voyage pour l'Europe. Et on va se croiser avec tous ces bandits là. On vous accompagne. Non, écoutez. On vous accompagne. Là, Saint-Thomas. Vous énervez ngate na lobi. Ah oui, sika oyebi. Non. Oyebi, madame Zelanam. Oyebi ba obstacle boni biso to traverser ao. Puisqu'on parle de ça, on ne vient pas pour s'amuser. La photo dans la chambre. Na lobi batu nyonso. Bozo na ba image nyonso. Yo kendo benga, okende bondi benga. Non, aziki madame. Bango basala ka marche o bazolo ba ke basala ka marche wana. Batika lokuta na babilo kwa boy. Vraiment. Nani basi ba beta na dik mobimba la police. C'est pas humain quelque part, c'est très yo okende ko benga Tshisekedi collabo. Oyebi Zela Saint-Thomas, Zela nan. On va y arriver. Okotuna ba mituna. Okotuna naza opona ko répondre bien. Oh nyonso. Batu nyonso bazokufa. Quand nous parlons 26 novembre, mais c'est les membres de l'IDPS. Dans le but, membre de l'IDPS, Bakoufi. Ah, ils ont la permanence. Il y a l'IDPS, Tokyo, Lokotaba, Bande, Konabiso, Bakutani Naliwa pour une cause juste. Babomaki Bangote, Bazek Bamibi. Mais Batuneti Bangwanda, Babomi, Bomi, Batoa. Oh, Tozana Batouanine. Ce sont les gens des centres carter. Bazo constater comment est-ce qu'on tue les combattants de l'IDPS. J'étais sur le terrain. Je suis là au milieu. Biloko tan tozolo bango. Biso tosala ka ba makamute que non yepe amona nakate. Je suis là en train de me chamailler avec les policiers. Je suis là. Et si quelqu'un m'appelle combattant, il n'a pas tort. Yo kendo benga Tshisekedi collabo. Et oh, ça c'est sur le boulevard. Je suis là en survêt jaune. Je suis là en train de combattre la dictature sur le terrain. Les attaques au vanda qu'on a na poto, aux hommes la whisky. Meeting na terrain na Gombe. Et puis là où nous tenons des rassemblements, là où tous les services de renseignement, les services spéciaux, bazako tourner tout autour, bazo etambola boye, biso tozako affronter dictature sur le terrain. Tokoki jamais au vanda na yo na poto. Au moins, on a babololé. Beaucoup de benga monument, même mouton, même à la fierté, il y a Congo sur le plan politique. À part Tshisekedi, nani moussou. Vous croyez que Saint-Thomas, vous allez intervenir. Donne-moi un peu du temps que je termine avec mon exposé. À propos de collaborer, voilà. Énervé fort. Bon. Depuis Nalobi Boy. Biso, te moussou soit quoi, biso ok. Yewazo le bon à Utiwapi. Non. Ngana bundisi dictature oyo banda na za mwana muke na koleli wana kaka oyo nyonso eza ba résultat ya combat bazwa kango batla côté que la biso yango et jour après ceux qui ont tali même ba date ezo landana ba betanga neti muyibi ba résultat yango ba betanga ba pota yango na mutu na maboko ya mwana ezo monana et résultat ya combat ezate ko vendre di yo obenga Tshisekedi collabo nande obenga Tshisekedi collabo outi wapi. Et j'ai toujours dit aux gens
problème difficulté toza nango eza boye difficulté ezouta wapi omoni lelo okotanga lelo classe na yo osali université ozwi diplôme na licence lelo mwana aza na 25 ans akobima licencié abotama na année nini mwana abotami par exemple na ba 80 10 ans 88 87 lelo aza licencié mais mwana wana situation politique na biso il faut azo mutu sincère sérieux oya ko expliquer makambo wana puis tango problème ya multipartisme bandaki na 1990 mwana wana azaki par exemple na 5 ans 3 ans aye biloko wana te ezana eti tango toyokaka makambo ya Lumumba tokotanga ba mikanda tokolanda ba vidéo mais toza na maîtrise neti bato ba vivaka époque wana te justement biso tozolo baba biloko te ke par sentiment te soki lelo bazolo baba buzo banyonso ezoleka oh non Tshisekedi asali boye Tshisekedi collabo mais c'est la mauvaise foi ils vont plus loin vraiment yemba Tshisekedi il fait comme on l'a so mais babilo abon fo bimisa babilo oyebi yango na lobia wake il n'est pas dit que tout le monde dit bato ba pesa biso bilan na bango ke to bundi na poto même na vote autant on va voter que Tshisekedi si baboya ki ba voter mais biso tozaki malgré fraude non so kabila tiaki na se to empêcher ki bango Tshisekedi a gagné ki élection wana mais boya te souci na bango ezanini même quand ces gens là parlent de soulèvement soulèvement au bazolu ke zapona nini il faut qu'on ait bino biloko wana bazolu ka koto yo soki biso to sali moi mouvement moko boye bato bakufi non kolatsa berte lobi bakokota na ba commissariat pesa bato mikanda ba réfugié wana oh non kuna ndeko nanga azaki grand mobilisateur na IDPS bango nyonso wana ba oh non moi j'étais mobilisateur de l'IDPS bino nyonso wana to ebeli bino wapi et on va vous contraindre puisque les gens travaillent déjà sur terrain oh ya kotsaki dossier na yi po ba photo na bino toza nango ba tokoloba toko témoigner sur chaque dossier. Puisque vous avez franchi la ligne rouge. Vous avez franchi la ligne rouge. Vous pouvez tout dire, mais pas toucher à la personne de Tshisekedi. Ça, on ne peut jamais vous laisser. Merci. On ne peut jamais vous laisser, puisque Tshisekedi, quand il refuse quelque chose, ce n'est pas derrière les rideaux. Ce n'est pas derrière les rideaux, il le dit. Devant la presse tant nationale qu'internationale, mais oye komi, boke ko vanda ceux qui na kweni ni bomeli ceux qui bangi na bino. Oh non, Tshisekedi collabore. Chers amis, olobi oza combattant. Parti politique non na Kinshasa kombo na ngoni. Poto ba ke non, tango longwa ko bando sa la politique et tango ke kuna o continuer na nini wana. Po ezabo sango ceux qui a ata congé azanga ko sala meste. Quelqu'un qui a déjà fait si c'est 20 ans en Europe. Mais il est déconnecté. Biso ba mususu oko sala ta voyage même na Asia wa. Au sali même des semaines à Pamba. Mais vous êtes déconnecté. Mais quelqu'un qui totalise par exemple 20 ans, 30 ans, mais il veut vous dire des choses comme s'il vit avec nous ici, dans notre pays. Mais ils disent qu'ils sont mieux. C'est immoral. Non, c'est la malhonnêteté même, madame. Trop s'interniser quand même. En tout cas, mais na koyo kayo national nalingaki ke to sala moi mise au point place wana que tout le monde ba que Tshisekedi jamais ne peut pas devenir collabo. Je vous retourne la parole pour attendre toutes sortes de questions bino ba poser nga to évoluer. Merci national pour l'éclairage quant à sujet oyo mais na eu penda satisfaction totale te pour ngai na yeba initiative ya dialogue utaki pa nani opesinga te bango to UDPS ya bi non oya dialogue non dialogue passage 44 voilà et donc au lobby il y a passage 44 il y a eu un groupe de combattants balingaki bamona président oui puisque ezana sangwebele bandai ko tambola non il ne marche pas il est dans un hôpital voilà ba mususu balobi non il faut tout le monde président mais une chose est vrai que ba respecter qui procédure te puisque procédure c'est entrer en contact avec les représentants de l'IDPS en Belgique yende mutu azana siège au isika président zo vendre
Yende a koyé sa président que non, j'ai reçu telle personne. J'avais répondu à la question, mais malheureusement, Hollanda qui était. J'avais donné même l'exemple, il y a président, il y a Essidé Fayou. Oui. Merci beaucoup pour moi éclairage au Bakisi. Kasi national yebisa biso. Selon yo, bato batelema ki libanda bazaki koyemba. Selon yo, na koyoka ko lobeza sabotage initié par la Pareco. Il y a Honoré Ngwanda. Merci madame. Omoni, quand vous engagez dans la lutte politique, hein, il faut qu'on s'entende dans ma camunion. Omoni, Ngwanda ki makakabila te. Ngwanda ki makabila te. Un vrai Congolais digne de son nom a coquille jamais Kolanda Ngwanda. Jamais. Ceux qui n'ont vu bah nini bah biloko nazaki na ngwawa. Voilà. Kota la ba enveloppe nazaki na ngwawa mususu. Voilà. Voilà. Saint-Thomas en tout cas ce qui est si vous allez pas d'ailleurs Ezande likamwa o baran na si la raté photo ya si la raté ya Pareco d'après la photo non ah le ezande bomona soko monité kondima tenga na to ina feri ni ya Pareco trop de rencontres to lembi ni ya Pareco sikoyo nazo na taya réalité na feri eza même na tablette awa bino moko bokotala bokomona nombre ya bateau bazalaki même wana vidéo vous allez comprendre que il n'y avait pas assez de monde mais ceux qui biso tolobi to ça la démonstration de force muto ata moko côté le maté ozolo bapona ba bazaki libanda na passage 44 oui bazaki combien bazaki combien ce sont des anciens non présents zaki wana non présent ya quitté président avait reçu les combattants chez lui. Donc bon, on a passage 44 oui. Pamba. Oui. Président Zaki n'a été. Président Yaki n'a été. Président Yaki n'a été. Bakende qui n'a pas président Zaki n'a été. Tala ba manifestant oyo. O bango balobi ya Ngwan. Bango ba manifestant oyo. O bakende ko manifeste. Bato ba uti bakende qui marche. Oyo. Ba uti ça la tourisme na bango. Azali ba 10 hein. Na lobi bango. Image yango. Image yango. Hein? Image yango. Vivra vera. Siko ceux qui ok bango na ba o vive na ba fourmi rouge hein bango na ba o vive yo lo ba ke na ke marche bo de bozo sakana hein bozo sakana tango yo zo lo ba biloko wana o benga tseke di collabo yeo yawa bloqué par les militaires tala ba militaire wana na aéroport azolité sur terrain mais yo vandi na des milliers de kilomètres au benga collabo ya collabo tout ça est omoni Saint-Thomas et loko passage au bazolo bana passage 44 donc président Pazaki ne selon président Zaki kunate selon président Zaki kunate Augustin Kabuya na passage 44 président Etienne Tshisekedi Kutazaki na kunate mais akendo lukanini na lobi akende ko lukanini communication alors le président Tshisekedi na lobi président kuna nanda kunaye ayambaki batu place oyo bango babongisaki na bureau esika il était prévu ka yamba bango akende na salle on a toutes les informations la source pour la lever un peu ba équivoque parce que dès tout le monde qui n'a passage 44 tu vas télémi bazoyemba tu sais que dit collabo il veut comme on soit des propos tellement moi non écoutez madame avec l'éclairage à PC madame nazolo baboy yomoko tozana sur terrain hein yomoko tozana sur terrain tu sais que dit atikala ko kimamboka te kwa kende ko vanda musika boyebi raison ni misi Tshisekedi na mboko po akende Tshisekedi abimaki pour des raisons de santé hein Tshisekedi abimaki pour des raisons de santé o boboyaki pourquoi non toboyaki te avion médicalisé ba dimaka te totikala koloba te avion ezaki médicalisé non na lobby je suis parmi bato bakenda na président inde tin avion à koti akei na lobby que je suis parmi bato bakende tozaki 5 na lobby tozaki 5 voilà c'est pour vous dire que non au moni mituna yo zotuna peut-être mutu mususu à cause de la landa qui émission wana te ah lobby au moni bazuye ici c'est tous les généraux des régimes Kabila les généraux il y a Bisengimani il y a Oleko ils sont là
Madame Zouango bien. Non, à l'époque, quand il était encore colonel, il n'était pas général. Ça, mais j'ai dit, ce sont les généraux. C'était en 2011, hein? Oui, Yoben a tiré du collabo. Non, et puis, l'aéroport. Oui, l'aéroport. Et là, on a zolo bela oyo. Il faut vraiment binoba panzisang. Il faut boyeba orienter masse. Puis ceux qui ont orienté masse, bah tu les bazolanda. Parce qu'à la télé, on éduque, on forme en même temps, et puis les autres divertir. Donc, il faut que la vérité, tu vas comprendre l'histoire. Babylone, on se rend à la Sabino. Et ça, Babylone, on na fabricant. Bino moko bozo monango, ça te que. Non, mon premier, tout ça les latin. Juste là, tu as un point mon et une sota et belé, oui. De l'émission au sein de notre divertir masse en même temps. Maman Solonio. Donc, malheureusement, on va pas Saint-Thomas, on a la moni. Pour l'angana lobby assez hein papa. Non loba na yo nazo zela yo na mituna c'est qu'on a na banda. Ouais banda na yo banda attaquer na yo. Voilà tous allez là pour sentir que na baba que zwanano apparaît quoi ngo photo na bandolo ka ngwana zwanano tala nano ka bilongi po tala même des voleurs balati miniere oh hein miyibi balati miniere ça c'est pour séduire les petits peuples balati même miniere. Baye bisayo non écoutez là on a lobby papa Augustin non na lobby muniere to lobby boye muniere c'est que ya sala ki angote et quand même c'est sa marque s'il faut dire on le mais c'est sa marque concert non zo expliquer yo muniere zaki ana na bandola tango faut être aussi non lelo non tout le monde ba tiomi ba la tango pour na ye non na lobby boye yo tango zo loba ke non ya sala ki muniere ta c'est que va za koutirer na lobby quand ils arrivent te na lobby c'est que kaza koutirer na lobby photo tango yo zo talango non na sens que c'est dans la timonera fourné tu sais na lobby boye talanano batie pe photo batie ka photo mais c'est une injure vis-à-vis ya peuple zaïrois de l'époque ceux qui ont tiré le quoi boy mais c'est injure hein mais pourquoi que nous ça l'appelle banderole ya Ben Laden il faut que ça l'appelle banderole ya Ben Laden autant bolanango. Merci papa Augustin tozala yo national ya IDPS chargé à communication ndenge bozoka wana ezate ke toluko ti mutu mongo na balabala to ene potoko sabato te ngai problème nanga to kokufanga na bino surtout na www.voiceofcongo.net na www.congolocolenews.net biso to ponaka vérité. Parce que na habité to kolunga to ko sabino bon ate ko blessé yo mais moi to ebisa bino déjà vérité to zana mutu o za koloba vérité to umeli trône kamba kolabo mais ngalo mala na ebisa na papa Augustin na ebika ko réagir à propos mais ce qui le ba fingi tiseke di kolabo ngana netinga personnellement na moni déranger ngate à moi que ba longole qualité na démocrate parce que étant donné démocrate président Eli azana droit yamba nyoso. Oui, Bino Fobo Silica, parce que Bino faut défendre cause, mais vraiment là où il est, je pense que Bino on a évité ce qu'on rappelle dans ma toinaï. Maintenant, nous avons un dossier Moussou. Si il y a eu une rencontre à passage 44, si les autres c'est que dans un traité collabo, ce que les autres na poto mobimba balobi que tu sais que dina mwana na eba tekimboka, baluba ba tekimboka, et ça na cause moko. Après l'élection 2011. Bino représentant biso décor bien planté à Imperion. Habité sur les alarabo, aider sur les lots, tu comprends parce que président Tshisekedi da funda à lobela yemba kenda tina ba sommet à Union socialiste internationale pardon atinda ba délégué na Afrique du Sud pour la redénoncer moyibi ayibi eloko na ye. Bongo lelo muto ayibi eloko na nga. Toke na justice, toke na la police pas été mais ngana bien non. Vous avez dit l'essentiel, vous commencez à revenir sur les mêmes propos. Non oui, pour répondre à dialogue Saint-Thomas. Oui, puis rôle yozana. Peut-être au quoi ba rôle noté. Ozana opona ko éduquer masse et puis ko sa masse vérité. Si. Tshisekedi a tikala ko signer accord cadre d'Addis Abeba. Délégué moko IDPS a tikala ko signer accord cadre. Tshisekedi a siégé dans le conseil de sécurité. IDPS a tikala pour arrêter résolution 2098. Vous avez ce devoir-là de dire rien que la vérité aux gens. Les lobato bazako s'acharner contre le dialogue. Bravo. Quelle est la voie de sortie? Au monio moko comment est-ce que les deux chambres va tergiverser, bao va claquer porte, o bao va tirer va voter. Lobby ba ko adopter loi wana pendant 30 minutes. Au so monango wapi. Yebisanga par quel mécanisme toko bimena buzoba oy. Et je comprends directement à quel niveau on ne peut pas aborder un sujet que vous ne maîtrisez pas.
balobi bien que dialogue est à la tête. Oui, bravo. Quelle est la voie de sortie? Élection. Élection d'abord, balobi est athée. Les décors plantés ne rassurent personne. C'est Niyemoko à lobby. C'est pratiquement impossible de passer l'élection. Tozo na yawa, octobre les amusikate. Tout ça la bilo on est tozo rêvé. Et puis quand les gens parlent comme ça, moi j'ai pitié d'abord que bazolo babilo ko bazo maîtriser té. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud sous l'apartheid, webi massacre de Soweto. Au Baboma Batneti Banzinzi, on tirait sur les gens à bout portant comme ça, bazo exterminer Batou. En Afrique du Sud, c'est connu de tout le monde. Et Mandela a fait la prison 27 ans. Mais quand Mandela est sorti, il n'a pas dialogué avec le régime de l'apartheid. Ceux qui tokotika na logique na bino obino bolobiwana, et ça signe de faiblesse. Batu nyonso to l'action bakufiawa. Nana a récompensé famille na bango. Bino bolingi bato bakufa ba pesa ka bino mikanda na poto. C'est ce que vous cherchez? Est-ce que réellement vous aimez le pays? Biso to lobiteke, ce qui est à la kake na 2011. Combien d'émissaires oyo batindela biso o biso to boyaki? C'était pour avoir le pouvoir. To partager pouvoir. Kabila a beng sa baknenyo sona kingakati. C'est connu de tout le monde. Beau revoir constitution, beau créer poste à vice-président. To proposant mais c'est Tshisekedi azalana effectivité du pouvoir mais ngana tika la ka présent. Mais pas proposition sur notre boya ki yango. Je te dis, nous avons refusé le tout. Ce qu'on dit c'est que le vice-président soit la loi aura 4 millions bakabola mon année 2 millions. Na lobby boye, na lobby boye. Oyebi Mouto ça ça là ba faire azana respect à ba montant. Oui, montant 4 millions de dollars. Félix puis c'est lui qui gêne dans tout ça. Bakanisi que baza ko ternir image na ye mais or baza ko élever na Mikanda yo na non c'est là puisque nazo tala ba ni c'est Mikanda la Mikanda na ba photo tete momoni yango eloko oh Félix les lois za ko souffrir Félix souffre seulement dit vous croyez que 2 millions de dollars musala o bozolo ba photo ba image couverture avant na sala on na kama appareil moko photo je suis là sur le véhicule naza na toiture ya mutu kanazo filmer babilo konyo swan batu bazu 2 millions de dollars base na condition. Comment les gens ne respectent même pas les montants, Comment les gens se permettent même de rencontrer des histoires comme s'ils n'ont jamais été sur les bancs de l'école? 4 millions. Contradiction, vous n'avez pas l'argent pour organiser les élections. Non. Et vous donnez cadeau à 4 millions. Oui, voilà, merci madame. Merci vraiment. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas l'argent pour organiser les élections, mais vous donnez 4 millions à quelqu'un. Ici, nous sommes là avec lui. Il ne faut pas justifier. Dans le lobby, image oyo. Et le biloko nyonso. Bateau bazana mongo, tous va presque que nenaete, tout un cadre du parti que je suis. Oui, mais ce qui toque na yo. Non, yo na kotika ote. Nazolo bake, c'est la mauvaise foi. Puisque biso, ceux qui tozaka na mbongo, toko mobiliser presse nenge, moi ça Kabila salaki dernièrement anniversaire na et là mobiliser toute la presse puisque azana mbongo. Biso tozana mbongo te. Même ceux qui bolingi mutute, moi je l'ai toujours dit. Base de la jour Félix a constaté la erreur, va sauter na erreur. Mais jusqu'à présent, il n'a pas fait quelque chose. Mais na lobby boye. Puisqu'il n'y a pas d'abord, écoutez, Saint Thomas, je vais vous dire une chose. Moutouazi 4 millions de dollars. Moutou gagne Félix Atamba na Kinshasa. Où est-ce que ça va 4 millions de dollars? Yo fréquente, moi je suis parmi ses proches. Je dis que je suis parmi ses proches au Bayebi, même ceux qui ont moninga na limité. Mais yeba que même Nabutu toko solo là. Moutou wa zotambola, c'est là dans Saint Thomas. Moutou wa zotambola, c'est connu de tout le monde, c'est le véhicule du président. Mais Moutou a 4 millions de dollars, à quel notambola, Prado, au ancien modèle. C'est quel complexe? Problème est à niveau nini. Je l'avais dit dans l'émission passée. Et là, Félix Ezanine, c'est sa popularité. Il n'y a que ça, puisque les images parlent d'elles-mêmes. Attends, Félix Ezanine,
na Lubumbashi hein? Ah ouais, non, c'est à Kasumbalesa. Ah ouais, à Kasumbalesa. Et quand ils ont vu cette popularité, Mutuna Mutu a bendé l'okonaye. Et j'étais surpris. Yakoyoka, Honoré Ngwanda Zolobake, Félix Atuna, Papa na Kenda na Poto, na Canal Nin. Mais c'est la sorcellerie. Est-ce que moi, na Mutu normal, a voyager na fausse identité, na pirogue, na Boutou, que nous l'avions à partir à Brazzaville. Est-ce que Félix Amata na avion à Nanjini, n'engé batnon sur Mamataka? Akenda na boîte na Boutou, bakati bango, baké poto, baké vanda, bakimi na bango. Mais yo lelo, lié même, oluka comment, couvrir ma bé au sala, aux que la moutouane, ça c'est remettre les couteaux dans la plaie. Aux solo belogan, c'est là, babiloko, ba photo yo, nde eluki, ba popularité yo, nde eluki ba problème. Ceux qui bisigagnon se Félix Akendeki, ba bamba qui est ma banga, balinga ba lobelaité. C'est ça le problème. Mais comme ils ont créé un débat autour de ça, que non, voilà, il cherche à remplacer son père. Nous disons, ok, bravo, et vous allez nous prouver maintenant quel est cet article-là du statut qui dit que non, après règne à président, Félix ne peut pas arriver là où il était. Puisque pièce de réchange au jour d'aujourd'hui, au sein même de l'IDPS. Citez-moi le nom d'un cadre de l'IDPS qui est très populaire que lui. Ah. Non, je ne vais pas fédérer mais popularité, quand on peut parler de la popularité, si quelqu'un ne fédère pas les gens autour de lui. Non, Saint Thomas, vous avez un grand rôle d'éduquer la masse. Biso tango toke Goma na Bukavu. Bazaki trop sûr que biso toko drainer fulwana. Hein madame? Oh ezana Bukavu. Ezana Kasai te ba photo na mi photo à Kasai ata mon côté. Puisque Kasai ezana ti porte ba fongola moyen kotindi kango diswezate. Ça c'est na Bukavu. Ça la popularité sur le plan national. Mais écoutez, non, mais il faut la zala pour n'andi manga. Image yanga moko la boy. Na image, na boy la image la moko filmer déjà boy. Tenga moko la mise de la Saint Thomas na ndenge na boy Saint Thomas na zakolo ba boy. Bato bazolo ba. Oyebi même condition ni biso to lala quand même to sala katango tozo voyager wana. Na l'action photo ngai mut na couvrir ka babiloko nyonso. Na zali kolo mutu. Na telemiona. Naza dépassé par les événements. Ce que tu as l'image, Yamana, madame, non, et ça photo Moussousou, Nazo le baquet, Naza Likolo Moutuka. Mais Bisoto Zalanambongo Toko, loué presque. Condition vraiment. Biso a non, démenti wana, il faut binobo le belakango. Yamo Tolinga yondo ya olobango bonengo lobi. Kasi po problème nous aki tana to maman dialogue abino. Et au lobby makambo 4 millions. Oui, moi maman Goudou Koutou a sali bien le lobby mais bango ba pour organiser les élections, il n'y a pas l'argent. Seulement Kendo peut s'abattre. Voilà, j'allais même oublier. Au moins la méchanceté à battre. Qui c'est que dit Azaki parmi les premiers ministres en Boko. Bali ko yebisa bato eloko wana te. Ba indemniser tous les anciens premiers ministres. Mais tant qu'ils ont comme à la place à Tshisekedi. Mais dis, vous croyez que même dans la fonction publique, il n'y a pas les gens de l'IDPS qui travaillent dans l'administration publique? Tshisekedi comme fonctionnaire, comme ancien premier ministre, lui ne peut pas toucher son salaire. Quelle mauvaise foi. Et tant aussi qu'on que non, tout ça qu'on indemniser comme ancien premier ministre. Oh collabo, bah comme corrompre. Dis, même moi dans maternelle, à quoi réfléchir j'ai beaucoup de respect envers Batnyo Sobaza pour réunir. Batna Basalon na bango na poto, pour balo la makambo politique, mais il faut baïba que bat bazolanda biloko bazolo bawana. Bah c'est discrédité au profit à un na jalousie moko boy. Et tu as dit quelque chose que non, balobi que baluba babomimbok. Revenons sur ça. Les aides sous-secrétaires. Tu peux me citer les noms? Non. Tu peux me citer les noms d'un seul président depuis l'accession de CPA à l'indépendance, Moulou Bawa dirigeant Boko. Moussé l'aura désiré. Non, soyons sérieux. Non, mais écoutez, Saint Thomas. Oui, je prends ton argumentaire, tu sais que dit Azamoulouba Katangate. Quand vous parlez de Louba, vous parlez de Louba du Kassai. C'est la raison pour laquelle c'est toujours la haine. Puisque les gens, un intellectuel digne de son rang ne peut même pas évoquer un tel problème. Je te pose une question.
qui parmi nous ici ceux qui a un hôpital pour pas soigner alobi que docteur yo za muto école nini est-ce que yo za na posa ba soigner yo kama malam ou bien on tourne ba école à docteur ou soit tango le pare beta kawa yo lobi que non entraîneur aligné ba Congo boni ba soigner boni non bon retourner que aligné ba bon joueur boni et c'est un débat terre à terre. Moi je vous dis que c'est un débat qui ne peut même pas avoir lié puisque biloko nyonso baso sala wana c'est pour distraire les esprits faibles. Les esprits faibles ne battent pas comme na loenge wana ya tribalisme. Que non yoka non olobi eloko baluba eloko la batu mise au point yo bloko beza pe frère mais c'est que frère bandeko na ngai eloko la bango na ba émission ebele wana za raisonnement ba kinois la plupart puisque dans le monde moko ya ba ignorant ba ebele ko mona mtatanga za intellectuel mais a ignorant histoire ya baluba même yemoko tiseke da rappeler ka batu tango azokende katanga abi ngai na za muluba mais origine biso eza na kabongo na katanga donc nela okende ti wana na origine na biso photo edaka bato puisque so bato mosusu baoyeba te omoni congolais atambolaka wana molu bakotikala kozala mokonzi te na mboka oyo eza ignorance parce que Mzee Laurent Désiré Kabila ekolo na ye azaka moluba mais ya katanga faut topesaka bato biso po wana po papa okisa ndenge yo fanda na yo lelo koyebisanga te ke na Kasai occidental baza baluba po bino moko so boza na Mbushimai bato akananga bobengi bango baluluba so bona kananga bango babengi bino baluba alors il faut aider quand même bato ba comprendre que quoi wapi mabe non wapi mabe la je ne suis pas d'accord avec vous ça c'est vraiment de la démagogie. Vous n'avez pas dit la vérité à nos téléspectateurs et la vérité c'est quoi? On doit être clair sur ce point là et objectif même. Likambo et leki na poto yozolo bana balobi olobi nini olobi ke baluba babomi zela nan Félix na papa na bapesi bango 4 millions de dollars et suite ya makambo eza nini baluba basali nini babomi mboka Félix na papa na basa banani baluba non Saint Thomas qu'on ne se voile pas la face oui. Le débat est là il faut aborder ça avec tous les sérieux possibles voilà nga na lobi ke na lobi lelo ba pesa omoni mbongo tango ebimaka mbongo ebimaka te neti bozo pesa na banguba boye non même ceux qui nguba bozo pesa ba jet de main salamaka lelo bazo episo ke là tu veux décrire la situation na lobi je regrette seulement parce que ba ignorant basé belé mais ça ignorance c'est la mauvaise foi et la haine. Je prends un exemple. Oyebi likambo traité de Nice. Et loko wana ba signataire bazabuni. Qui n'a pas un quartier. To kolobele biloko nyonso wana mama. Ba signataire bazabuni. Mais combo oyo ezaki à la une, ezaki en puila. Seulement puisqu'il est muluba. Hein? To comprenez pas wana. Biso to kozala impressionné na discours wana te. Ceux qui na tourné awake banda Congo ezwa indépendance. Magistrature suprême nango muluba nini a dirigeant muluba Kasai nini a dirigeant Congo olobi nini ono musée nga olobi non musée aza muluba 4 muluba Katanga muluba ya Katanga vous comprenez c'est différent puisque na minute débat yo soulevé eza débat moko o elinga même kozala na place awate mais na koti kaka okotinga na terrain no na latika botini oyo lingaki wana na lobi tobeta et yo kaneza baran ils comprendre na koti na okaka tobeta pona nini babiloko nyonso wana tolitozongela na vokaki problème awake pour mona jalousie na haine eza na niveau nini dernièrement eza na journaliste moko une ivoirienne ya Africa 24 abengi Félix basa l'émission avandaki na epa na ye abengaki mutu basali kaka émission wana tomeki ko poster kaka kamwa photo moko sur Facebook mais vous sentez la rage la haine hein la haine mais mon cher oyebi période d'élection hein? Eza na télévision o esalela biso campagne moko pona koyebisa population que président Tshisekedi a komi na mboka boy bango bakanisa ke bazo terrir image na me bando sala biso campagne oyebi chaîne nango eza digital na télé 50 puis bango bakanisa tango bakoyebisa o Tshisekedi babotole avion aza déjà na kin la population de Tshisekedi a komi déjà na kin oh bon aza na kin douté a komi na Équateur ah population zoyeba na minute oyo en nyonso bazanango envers Félix Wan eza en moko aveugle na uti ko l'action
beau-frère ya maman na ya baboma ye yo soyoka babeta lisolon. Mais on vous dit des choses ici graves. Oh bazwi mbongo boye mbongo en webimelaka wapi. Et ça na babiloko moko toko lo belamwa wate. Dernièrement numéro 1 en air aye akutani na délégation officielle ya IDPS secrétaire général les deux secrétaires généraux adjoints na Félix secrétaire national mais babo ba effacer ba kombo ya batu nyonso ba changer information oh Félix akendo kutana na Kaleve ya ANR. Mais soyons sérieux. Et le Congo le mama qui na presse tant national qu'international numéro 1 ANR akokutana ba officiel à IDPS. Est-ce que c'est qui secret? Mais jusqu'à quand bokozala toujours na haine envers quelqu'un comme ça? Il y a mon dans le bien Saint Thomas. Félix Azamutu. Bazela un jour à kosala mbeba ba sauter ligolo mbeba wan. Mais puisque pour le moment et puis aussi longtemps que baza quoi accuser faussement, il y a pas zozo mayelet. Azozo ba et logo ceux qui na salam. Nous on était quelque part. Même temps on toki batu mususu. Oh baza ko siéger na Assemblée nationale wana. Baza ko la que balingi de pesi mingi, oui de pesi ko dialoguer té. Mais c'est du poudre rosier. Tango Tshisekedi apekisaki bango ke bokende ko siéger kuna te balobaki nini? Non, biloko wana yebisi bato parti na ye. Mais ezani na fête ba na masanga po bomela. Ngana lobite ngana melaka bière te na melaka mai. Mais est-ce que comment likamono ke mais papa okisende ni ozoboya bière melaka ka non. Biso to lobi boy. Même votre adversaire. Mais on dialogue avec votre ennemi et votre adversaire. Mais bango bazana kabila na parlement kuna makamunyo so basalaka. Nani a publié kabilo nyonso wana. Eza kabila te. Tant kabila yaka ko se prononcer devant les deux chambres. Bao nyonso les donneurs de leçons là. Bazaka na katité. Mais entre temps bazo non, pas question de kabila. Je vous ai posé la question mais on répondre en côté. Non, olobaki do pona nini bolobeli dialogue siko. Nana yebisio que dans le contexte actuel, admettons qu'il n'y a pas de dialogue. Quelle est la voie de sortie? En 2006, il y a eu des morts dans cette ville. Voilà. Élection. Mbemba a gagné. A dirigeant? T'es même à gagner, t'es même à reconnaître que Kabila a gagné. Oh, mais en 2011, Tshisekedi a gagné, a contesté Kabila a prêté serment. Centre Carter. Centre Carter, Baye. Maman, merci Mingi. Maman, merci Mingi. Maman, merci Mingi. Maman, merci Mingi. Saint Thomas, ozo provoquer ba téléspectateur pamba. Non, Centre Carter, tous on de très près. Au moins la minute yo. Au moins c'est Centre Carter a lequel so ba problème. Parce que Centre Carter on doit lequel so ba problème. Centre Carter so ka reconnaître que Tshisekedi a gagné. Mais pourquoi le rapport final cela ne change pas l'ordre d'arrivée? Pour la majorité bakanga mande wana. Bakanga mande wana. Cela ne change pas l'ordre d'arrivée. Allobi bien. Non. Allobi bien. Balobaki malgré fraude, tricherie, et l'ingé ko changer ordre d'arrivée. C'est-à-dire quoi? Baïba ke mutabando tricher, a tricher qui n'est na buzoba, mais ouais a gagné qui il fallait abimakaka liboso l'ingé ko changer ordre d'arrivée. Et ça là qui était que ça ne pouvait pas changer la place de celui qui occupait la place du président de la République. Et ça qui bongoté. Oui, je vous explique. Merci pour la précision. Oui, Nazem Soke, Carter Balobaki teke, malgré fraude, il n'y a qu'à changer place, il y a qui occupé poste de présidente pour Yaki comme détenteur à remplacer. Non, Balobaki fraude et salamaki, tricherie nyonsoana, il n'y a qu'à changer ordre d'arrivée. C'était ça l'éclaircissement, il y a propos na bango. Et puis je fonce plus loin. Cardinal Mosengo, à ça là qui point de presse catholique, à ça qui n'a pas témoin partout. Voilà tout est bien. Mais non, on a beau éviter. Ce qui est ça qui est beau éviter. Yo ya kana mwa bien boué. Mon le comme kota. Tu yo kana bilo tu ya bien. Troisième round déjà. Je faut sous troisième round. Mais à propos, ngana za esclave ya. C'est pour des annoncer oui. Dans la matière. Na lobby, na esclave ya
bandeko na biso nyonso surtout bandeko na biso ya diaspora bambulumbulu na bambinzo bakoti ebele il faut botalela oui il faut nalobi boye molili ezokota omoni national yo ozotosa heure te problème nayebisaki bino naza koprésente baeskise na batelespectateur oya suka un mois 2 mois oye ndenge nini te omoni programme nayebisaki en privé mais olingi tolobela biloko oyo na place publique. Bon, mon épouse était hospitalisée. Oui, ça je sais. Non, ça tu sais, mais comment tu pouvais encore maquiller avec des questions que non, voilà, il faut chercher la paix sociale avec votre épouse. Puisque ceux qui ont... Oui, puisque ceux qui... Oui, non, dans mon alobi, il y a bien que Nazaki na hôpital, na Mwasinanga, tout ça, il y a 3 jours. Bon, après, tu as Lelo, il fallait accouter un médecin. J'étais obligé na kende, tu as un médecin. Puis ceux qui na tiki kimia kuna nanda koute. Ah, posa kimia. Oui, na kosa concentrer tout ça la bilo pango. Et encore une fois, naza ko senga ba excuse, naza ko présenter ba excuse mingi na bande ko na biso so ba kolanda biso. Naza ko sala engagement na ngana. Je m'engage que l'émission to ko sala mususu na koya na air moko o to ko sala. Na moni mitune ko we ko etufe ngate. Na mona ngote. Hein, na mona ngote. Mais je précise bien cette histoire de 4 millions de dollars, c'est une histoire montée de toutes pièces. C'est une histoire montée de toutes pièces. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, temps et permettre à la prochaine occasion. Merci beaucoup National. Nanatika Guidil Bisengo a des annoncés pour la commune Souka. Vraiment, totiki bino na posa wana na yebi ba mama nyonso o boza éparpillé na monde ba papa pe ba ndeko là. Vraiment, on moni mituna mingi ya koma kotuna ngaya. Moi ngala répondre on zate yende aki pour à répondre. Malheureusement, tant ils sont jaloux puisque tu as à part dialogue vous proposez nini vous proposez na bande vous proposez qui élection abi élection bon ezate or ngana ya ko komele gete en dehors de élection ne mon nasemi abi glissons ensemble to bon bien vous avez question on répondre la troisième round vraiment bilili ezala tout le bazo on a biso soulier to le banan au moni loko utolo batiko oya mwanda nsemi hein en tout cas ceux qui mwanda nsemi Glissons ça kana respect envers batu nyonso ba kufa na ba Congo na compte ya Bundu dia Congo. Il ne pouvait pas dire ce qu'il a dit là. Puisqu'au moni biso tango ba toucher na makamoto moni ke ba ki toucher place il ne fallait pas ba toucher ba franchir ligne rouge. Au moni na une minute belé pour na ko préciser ko fixer opinion na biloko wana. Encore une fois avec tout le respect au nazarango et pas naie, il fallait à réfléchir nan malam avant qu'on dise pourquoi c'est ça c'est ça que tu raison que la émission va être banane non moi ça va téléspectateur tout coup en jour comme ça moi je vais aller me préparer nazo que la vie yo ne peut pas ce jour pour la gâteau c'est la rande yo non les autres journée toujours tourner vendredi jeudi non tout ça jeudi voilà bon mardi tout coup en mardi tokutana mardi ouais merci mardi tokutana merci pour makambo ezebele tokatolebela biloko ebele mardi suite ça est silité balandi à voiceofcongo.net balandi à 3 www.congolocolenews.com dio Saint Thomas Gudil Bisengo toyambaki national il y a chargé il y a communication il y a UDPS na bandi apesi ba éclairage na ba dossier pertinent entre autres passage 24 4 millions de dollars BDK en passant Saint Thomas évoqué il faut fixer les téléspectateurs que moi je ne suis pas porte-parole du parti je suis chargé en communication adjoint na boinde ba polémique moko et chargé en communication adjoint a boiba kanisa yendaza porte-parole parce que hiérarchie ici échangé na bandi totikali na posa biso na bino ya masolo oyo mais tolongi samiete tokozwaye poso eko
tokobanda tokolobela na mozindo makambo matali UDPS matondo mingi na bino bozalaki ebele mpona kolanda biso mpe na équipe technique totravaille nango namoni Eric Nkwa à la prise de vue Mimi Sabi Eric Nkwa la main de Jésus Mimi Sabi la perle de Congo le Cole News et Chibambalo c'est ça oui, et Chibambalo aussi azalaki na prise de vue Kimia Boboto Mabota Mabino tokutani na numéro mosusu ya masolo ya politique merci.